mokala koluka te oyeba sofela kokumba yo koluka te oyeba soki abanda reserve surtout koluka te oyeba soki aza na permis wana okobanga komata soki abanda sula te bolingo c'est la foi libwata c'est la foi oh, oh, maman motema nanga maman oki baklango ça c'est bien vraiment ah bon na passé qu'on a biso que président signaki déjà ba makambo donc ndenge zawana mouvement soko ta studio le type na rata ba studio na palak na ko buha ko fort bon ba ngalo ko ba mo la imo ya olingate mo la ko ba ke tena dans ba palak ka na muto ko salema non ba palak ko salema na on esprit bien tala Nicolo lo wala comme na kan donc nazo corriger ba mouvement tout à mike donc vous allez en voter kaka ba lobela ka ba deux personnes na rata ba kino comprendre donc si ko faut ba seigneur makala ba simba makambo donc eza ba kan moko do ya ba grand prêtre do ba mouvement mike non aminene kutu ba chankutu vieux moi ba dan ngana rappelo ka pour les kamwana omoni secret za rabia so eza ba tumbani mais ce que c'est la tout ça donc ça sous secret et on est là et ça donc vraiment les camons étaient quand entre son ban ah donc yo on sur na ngate dans la confiance na ngate ngana tombo et ça pour la la confiance non la confiance non mais les deux les gars a insisté pour notre place ko de kuna mutu mer ko bangela kangote ko tala biso to ba homme de foule ba homme de masse de maîtrise à l'écamboyade. On comprend, donc de couper bisingai, ko boule ko tuté, la fin de sango pépélé. On comprend, donc côté na butu. Zano kal, et là ça la parce que ce qu'on a audio studio, mais to kanga mana biso to causer kitoko na audio studio, boulot de GC band. Mais côté kuta ba makambo bisinga na do. E manao. Ça va? On a linga te ko kanisa mais rien. Donc banza kuta ngote bulera ke koza na batumbo bani bon adendani ça va Madame. Seigneur, ça va. Au cas moi. La caméra, beaucoup d'annuaires. Non, tu prières, hein? Prière. Vous au cas moi pour la nuit. Hein? Prière. Tu prières? Mais non, mais aussi prière. Il y a la prière, surtout que le monde a fait un mot dans la tête à prière. Donc, si tu as fait un solo, la zone va publicité sur les canaux de la télévision, la zone est à caractère adresse. Non, la landaki. Mais on dit publicité sur les canaux. Non, c'est quand même intéressant. On a expérimenté prière. Ok? On a continué à expliquer. Chérie, on dit que les cas grave. Na koti na kiltu na quelle onction l'église d'amour moto. Et c'est lui comme faut expliquer Dieu. Lui comme blague za funa tena. On dit que tu chote bazako, mobali abala yo zoke na libanda. Kaka na porte, vi okwe. Bato ko puer. Bon, au moins il a un moment qui doit expérimenter. Bon, tu Nathalie, n'est pas ensemble là. Ensuite, bon, on a eu au joyeux. Pour tout qu'il ensemble, c'est que maman a mon livre, c'est peli. Ma camarade n'a pas de nègre, agnola il y a un calam. Kaka la porte, ma bamani, ma bouche, bibi dans ma poche. C'est ma concours. Mon garçon, le pasteur, va s'imbayer. Azande Konangai, Casanova, Yakuza. Oh, à quoi est la porte? Diable de la poche.
Papa bazele venga ono. Donc on sali faut pas là les sous. Mais là comment on est au quoi quitter? Bon on a vraiment un problème. Na kota tanda kwa ngangate. Na ebe ta ba makamwa de na ko eladi. Ah yango na ko. Mais prédication pasteur Kito. Il a parlé sur la sémence. Faut s'aimer, chérie. Et puis pour te prospérer, vraiment, on a que non pour te caper la bassine dans Zambie. Bon, pour la s'aimer, faut s'aimer, pas pasteur. Mais bon, on va faire la bola, et bien là, ma bola, va tourner dans Mboko, et puis, ma mousse, mais ce n'est pas un problème, même tout ce bien à Baché, qui revient à Moussous, mais Bassine dans Zambie, il fait. Surtout plus au sein de la bénédiction. Bon, c'est moi, pas pasteur, ma pasteur, vous s'aimer. Est-ce que tout le monde attend moi, église, moi, amener les pasteurs qui gagnent? Oh, on est un bus, le pasteur a somme. Biso to sali musana biso bon passer la oya. Voilà, comment ça va faire cette terre? C'est comme ça on tout ça. Et c'est au côté. Et c'est. Parce que la là, j'étais. Caca la porte c'est. On s'en cabre. Oh, ça ne sais pas papa on a. Non, quel est le balai là au sein de la fenêtre. Mais papa les a quittés quand même laissé. Voilà. Oui. Non, oui, on dit la bouche sur la tête de Benza. Ça, on la porte à douche, voilà. Ça va. On va tout là. Oui, il a votre la douche. C'est quoi, on a le bien dit, oui, c'est mon aimant comme moi. Papa n'a fait Azana et Gangati. Les gens ont fait comme Bangati. Papa n'a dit pas donc il y a une. Donc il y a une. C'est que je sais qui. C'est ça qui soit. Voilà, comment qu'il ne va pas faire cet Oh, vous voulez la bisoter? La Kenan. Bon, ça va. Moi, il est dans le parti dans Zoya. Mais comment vous menacez, hein? Il y a un où mais les boys? Maintenant, on zélo. Transport passe moi. Encore nous voulons problème à transport. Ah, c'est bon. Toi, qu'elle est. Bon, bah, tiens, on sait que la Monica message pour parler les cas. Aïe, bah, qu'il a zappé. C'est quoi, on a mis le bateau, ça, c'est qu'il y a les cas bien. Il est cas bien. On est à Mamanzambe. Mamanzambe, les gars, bien. Alléluia, ma sœur. Amen. Pourquoi vous on appelle ça esprit. Au nom de Jésus. Esprit. Oh. Amili mabe. Le moi pene. Amili mabe. Oh. Au nom de Jésus. Il faut continuer, hein. Mais, ma soeur, vraiment, maman lingana tout na yo, l'autre pas tant que la permanence. C'est Renaud Yakanaï, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'il a quoi y a donc comme non le baka yango wana
te na lingaka na yeba elo nyongo pene sala ke akwe nazo comprendre bien te olinga nde naza meko nakomi na suka bosutu ngai nini namemaka ye kuna na peyere na makasi te to ndenge ezala nako tozalaka nene na ndako ye omolika basi te bazanga makambo te no ser lipati memanga na nani na priere nakutana na paster na bino nazala mwa makambo koyebisa paster nde ndenge na kende ozwa ye nayaka nde kuna na priere kokomaka tokomi na permanence paster abimika abika alleluya baster ifo bonde akoyi agangi koganga agangi akoyi nga nasambeli paster asambeli nga nasambeli paster asambeli nde alamuki te eyokoma mahôpital olongo namemi ngambo apamba akoya koya papa mbate ser wana obiye ba malade ya ndeke bilo mwa ndenge wana te na mwa kofanda na ye namoni yango te azali mpe obela te azali obela te na mama bazemi bazoloba nanga nazokamba c'est que ser wana akoza aza possédé parce que nde nayebi paster na biso na puissance oyo aye na onction ye aza nango anandimi te ke vraiment akweyaka ndenge wana pamba kabwa akwei c'est que ser wana aza possédé bon possédé mpenza wana nayebi te me eloko ekamisinga ke paster asambela mpenza ndenge asambeli wana eke moto alamuka te wana nde vumeli te eloko kuna esalama te yango wana église na biso depuis nga akoti église wana donc eloko wana na ekuta esalama te ke paster asambela epuis mutu alamuka te ekoma ti na niveau ya hôpital tout ça basituation ya marke na ser wana so aza possédé te c'est que aza na kindoki olika lipati yo makambo osali lipati yo makambo nga nasali nini na motu ozo otuna kaka mobali ne molai wayaka na séminaire yo lipati nga nasala nini bato yoso emetumba kuna oti canada ka lipati boni makambo esengo nga namemaki na makasi te nazoyebisa bino namemaki na makasi te ye moko azali volonté mais oyo bato mosusu mpe bazalaka aleka makambo mabe okoyeba te oui ekozala mpe lomwa ndenge wana biso biso bajeune mais ser wana vraiment na nde namoneli ye donc so na hôpital esimbi te de photo génie ya solo ma ser bon madame ndenge nayebisaki yo jour oyaki liboso awa tosali examen ezamaki parce que osalaki choc makasi c'est normal mais tosalaki yo kiritage mpona kolongola basalite wana voilà madame moza mwasi ya kobota oza problème ya maternité te ndenge nayebisaki donc docteur olobaki naza problème ya kobota te si okobota obota oza mwasi ya kobota na nde tosali examen gynécologique na yo elakisi kobotaka na yo tu vois donc otia na osusi na moto pampanga te docteur nabongi te me nakondane mpe yo te mais ata yo moko boma docteur okamati zemi ya moto olongoli kaka boye oyebisa ata ngai te en plus ololakisa ngai ata mwana yango okamati kaka okiotyango mwana soki wapi eloko moko nayebi te nasutoka kaka olongoli ngai zemi ata yo moko docteur basalaka bongo madame na explike ete ngai alongolaki zemi na yo te zemi na yo elongwaki na choc oyo ozwaki yango te mpe olongolaki avortement alors ntango osali avortement so osali curettage mpona nini tolongola basalite wana oetikali na baplacenta evandaka ta nzoto na yo te mpozonaka nzoto na yo ekoderange yo ekoderange mpe maternité na yo yango wana toevacuaki yango donc tokosala yango te puis mwana aki zemi toloba ya un mois peut-être quelques jours nani mwana aki formé te l'examen bakilaka esangami mpo ecréer mwana plus tard donc oregedaka mingi te mwana bakilaki ama fœtus ya quelques nabongi te docteur mais ezosala nga tellement mpasi zemi na nga wana nazwango na mpasi docteur zemi na nga c'est-à-dire que olingi mpa nganga obeli comme d'habitude awa ozoka mwana makasi diko te docteur nalobi bongo te nalobi kaka nde nazwi yango na mpasi oui nayebi ke na soko na prodeba bisa soko obali mobali babali yo oza kozwa zemi noki te soko tokoya retard kozwa kobota une année 2-3 ans baparent mobali basupporta yango te mais babosanaki nzambe nde moto apesa abana nkokozala mpe ozwi ozemi te mais plus tard okozwa zemi kobota c'est le cas yebi te komo eta ovanda mobali na yo momoni okozwaka bango zemi c'est pas pour la suffisance que oza mwasi moko obota donc bakoki kovwa nzoto ti mpo nango okozwa zemi ozwakaka zemi bonjour docteur bonjour monsieur docteur abinga azanga na problème te nga na kobotana ngai ete docteur
Alors, docteur, comment consultation est valeur? Ça s'est bien passé, mais de temps en temps, ceux qui ont un problème, ils reviennent à la routine d'arrêter, ils viennent bailler ce qu'on a pour la consultation. Pour l'instant, on va les 15. Après 15 jours, comme ça, mais je vais avoir 15 jours, complications, c'est on va voir aussi quand même tout à l'heure. Je suis là pour commettre toujours soucieuse, vraiment à l'aise. On n'a pas de docteur depuis au salaire qui est écrit à Joanna. On a mis vraiment à tout moment contact pour aider Bissot Makassi. Le problème est que les vraiment fréquents, les gens qui sont scénario. À la tour de l'Irlande, ça va y avoir pique-nique, sortir un peu et l'évasion, quoi. Avant de la pause, on a une mission genre on va abandonner les mots. Alors, docteur, je pense que tout est fini. Ok, pas de problème, on peut partir. Vous pouvez partir, monsieur et madame. Allez. Après 3 jours, Une raison n'a pas mon à chaque consulté, il y a après 15 jours. Tu ne vas pas commencer à dire tout ça ici, il vient aller. Non, mi pare sotto kutana ndira temi to mona nti. Leo yo da mwana mabe basala bongo. Otiki bisolo batisi bino ndaka nde ngwana. Ah, souvent moi obiki le même jour on a quand même invité pas mi José na trocazero. Yango no mwine mwana na rezina zonga bino soani zaki. Non, ça qui m'a bé pour yaya ni c'est fini Nicolas benga kiti. Ah, otawa benga kiti to fungo ti magasin awa yo zate. To bini. Hotel. Ben tu na nzambe yo ka zoga bini. Ça on a changé de gâteau, on a changé de mokili. C'est exactement ça, mais elle kati yana na en tout cas. Zamba kumi ça. Et les kaki bien, les kaki bien. Boni yoka. Ouais, ça va. Na biloko. Yo mbo lamba. Na uti ko ça va ça. Non c'est la Nicolo n'avait pas essayé, disons que na la tongo ko lambela e. Après zongi ouais, depuis mon putain. Menga pe non ça la tout dans les cas. Non, mon gars qui n'est qu'à avant bima. Putain mais non, ça, pour le faire occupation billet. Oui, il faut les cas. Tel cas, c'est un gars qui n'a pas passé pour cette journée là. Il faut une occupation billet. Non, ça, tout cas. Non, les cas. On a dit, il y a un gars qui a tout noté. Il y a un tout ça qui joue à quoi qui va là. Hein? À quoi on dit? Oh, c'est caca. On a les. Non, non, on a tout côté là. Non, c'est téléphone. Les qui vient Mayen. Hélène. A benga tuninga ka isako ya kanini full business na Londres kindemi na Londres nenge nini ka isako ya kineni ngana lembi na kishasa batu na mabe na poto batu mais ngamna ko isaki ete bipali to bibi mto ko sekete mais yundu mndo mema ki kuna yo kana ata muzano na place manga ngai na utara prière na mulai to ko binanda kuna bawo na le MCA sika nani mulai na prière na biso na séminaire akoya kité. On a fait une prière, on a fait un souper de Salamade, quand on a porté au fruit. On a la Bible, on a quitté. En tout cas, on a essayé de faire la Bible, vous avez mis Salamade. Il n'y a pas de signal, parce que mon lit, nous sommes tous un problème, c'est dans la maison où on a pasteur. Gabi, pasteur, la dame, ça, la dame, on va tout. Bon, pasteur de Vinongo, son équipe, on a recouvert. Il y a tout le monde. Il est moko, Bipali. Ah bon? N'habité, on peut pas dire, mon bal loyer, à quoi était bon, au quoi, on a dit. Nandi au moins tout ça qui joue en gros, qui ne juillet, ce qui pas pasteur. Baby pali, tu fais des billets. Pasteur, quand tu as bini. Faut vous laisser à Gagagi. Ah, Gagi. Gana bando sabiri là, pasteur, on sabiri, tout ça, mais on sabiri. À la mouki, c'était comme dans l'hôpital, comme on a gagné zemi. Comme on a gagné mon ami. Ah, bon niveau. Quand ça, on a pasteur, on a quoi, comme à niveau là. Hein? Quand ça, on a pasteur. Pasteur, alléluia, pasteur. Alléluia, que ça me comme ça me tout à niveau on attend. C'est comme moi j'aime les longues, hein? T'as comme t'as une orpheline vraiment connaître la couvent. Il fait moi j'aime on est là si maman moi là et gros consoler. Hein? Ah, d'ailleurs parce qu'on a passé comme docteur. Na le bon côté mais nous tout mais ma pas pasteur on j'aime les longues té. Mais pas les jours tout ça ma tout ça ba jeune fille parler, ba ndela ba batamo la ko yeba té. Oui, mais c'est monsieur Zalaka, aux yeux non, on a maï, ou bien pas banganga, ba magicien, et qu'on coûte à la bande d'abé. Alléluia, oh, il y a canon.
biso bande tozalaka bo nga aza camarade nanga titi mafuta azwaki zemi biso nyonso toyebaka yaki azwi zemi ofiere ozomonaka bajeune fille soki ozwi zemi nofiere bongo ye mpenza nde tozala yo yokai mpela tozalaki na zemi non mais nayoki okenga na hôpital l'air docteur alobi ke avorté mais ozomona mobali na ye molai ye moko ayebaki te aprendre na hôpital kalongola zemi elongola azwaki zemi abombaki okufana ozomona toza bacamarade oyebi te toza no mosolo oyo na 12 heures na 15 heures place na okende oyo oyebi te mosolo na 16 heures makambo yo osala nga nayebi te tikaka ata bongo mais quand même siko ozemi na elongwe kaka mama zemi moto aluki mwana ndenge wana namoni yo azwi zemi non yo kasi kaka nani nasambela bona okendolinga nalongola 16 heures epe pasteur nde esika kena okweya esika makambo ebebaki yango wana totiki tobeta masolo mosusu pardon. Oh, chérie. Mais je comprends, vous êtes toujours aux gentilité, vous êtes toujours si triste. Hein? Je sais. C'est qu'il y a un souci, Yohana. Tu sais que nous avons fait ça, et pourtant, nous fallait dans un souci collègue, parce que nous avons vraiment moi. Hein, chérie? Mais oui. Yo koza na suko de kanga mona. Yo za na famille de yo za na mama na yo za ba ndeko na yo. Nenga na zanga moko. Tala. Et puis des zéro le wala poser ba kimola ile mwana zo nanga moko. Za mebi na ngai. C'est bon, chérie. Calme-toi, Tala. Tout ça va souci mini boye. Au minimum ni sapamba, hein? Écoute, Yoka. Nous avons bien fait ça là. Hein? Nous allons beaucoup prier et puis après c'est le son. Allez. Bibaïna a été. Bibaïna a été. Courage. Je suis là. Oh, arrête ça. Bon. Nous allons. Bon. Donc, une alimentation. On met le bachat, Thierry. Hein? On met le jambon. Le saucisson. Ça va? On va traiter moi ma casse. À tout à l'heure. Pour acheter. Mais moi, pour nous, comme nous avons ces casses, il fallait. On va nous assurer. Oh, c'est fini. Allez, à tout à l'heure. mingi s'oppose kaka otoya chez le président. C'est nulle part ailleurs. Café au deux hommes là na atika. Na uzora ngaka yoka pimbo gupu choko. C'est fort hein. Café congolais. Maman on est basala ngo bien raffiné. Mais Sigo et secondaire ça va quand même. Bon, ça va hein. Mais docteur a signé beaucoup de repos. Dans la camarade, tous les carana. Comme très soucieuse. Ma quantité trop bon. Mais on s'est rétabli là, ma quantité. Ah, tu vois, Mouni, avec tous les problèmes que vous avez qui n'ont pas, le problème en bout à l'élo, et si on va concevoir, avorter, du moins ça va passer. Surtout, il y a plus de dramatiser la situation. Mais, de toute façon, qui a concevoir, c'est qu'il y a une stérilité. C'est qu'il y a concevoir les sous-sous, il y a s'en faire, il y a une fois qu'on se la gagne. Mais les autres, ça n'a pas de problème, les fameux pasteurs. Vraiment, vous nous provoquer avortement et moi, c'est mon que ça touche. Hein. Moi, je cherche un enfant. Hein? Mais qu'est-ce que le pasteur a à voir là-dedans? Ah! Quand tu crois que le pasteur n'a rien fait. Si moi, c'est un enfant dans l'église, on attendait ma camboyette. Tu me dis que c'est le pasteur a bien ça qui a vu, non, et c'est mon avis aux Anazemi, il y a rien à avorter, c'est ça? Non, ce n'est pas ça le problème. Mais tu as la caca. Il y a un moment où il y a les bébés, babou et rabat, c'est un moment où hein? Dans l'église, nous sommes à la télé qui tourne ma première beauté. Pourquoi ça va moi si je ne veux même pas entendre parler de ça. Bon, c'est là qui est mon aventure. C'est quand maman a dit changer le solo. Vous voyez que Nicolo dit pasteur tout ça va fort. Ou nous on a vu ça dans Londres, papa casse.
afungisa alimentation moko danser na kati ya Londres. Ah bon? Ola pesa kombo nini? Kombo nini? King 2000. Alléluia, pasteur. Amen, Seigneur. Père, je te remercie parce que tu as voulu que notre sœur Lipati vienne chez moi. Elle est devant moi. Je vous demande de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint, que cette puissance contrôle notre dialogue. Amen. Amen. Prenez place. Sœur, Samubuni, oye bonzenga kitoko, ozongenga lokola ange angélique. Obimi wapi Seigneur? Pasteur, nautaki na kotika nanu baletre moko anatindela ndeko na ngana bakosambela mpona Didi Ilunga. Full business na Londres. Ah oui. Opesa nga sujet na ye. On azali kosambela mpona ye voilà. Nabengi na telefone nazwi ete nazuka Gypsy Mboyo. Yango wana nazongi na bina profite na lekala epa pasteur. Na ebise makambo mingi ezoleka na semaine awa. Pasteur nga na omona makambo. Nini lisusu? Nakomi nzela nyonso na koleka kaka yo lipati makambo sali yo lipati makambo sali nga nasali nini pasteur ozoka susu ser mona yaka na yawa akweyaka boye mosusu ozoyeba lisusu. Oui. Ser wana oyo. Ah bon? Bozalaka na ye ntango nyonso? Bon, nazalaka koteli na hôpital mpo azalaki kaka na hôpital atikala ye kuna. Bosololi na ye? Tosololi na ye te Bon, alobi nini? Alobi eloko moko te mpo na nga? te tosololi na ye te mpo nga nazalaki ntango nazalaki kotala ye azaloba te. Même pas un mot ou bien nini mpo na nga? eloko mo te pasteur nga nazozela nde akoma en forme mpona tuna ye ndenge nini bato bayaka na église bakweyaka bato sambelaka balamukaka mais yo nde nini olamukaki te komi na mama bazemi makambo ebele ebele pasteur naomela mai te yo na binzamizambi na bino ye moko moto alingaki nga na meme kuna na église po omoni biso basi tozanga na baproblème te pasteur ye moko alingaki na meme ya na église po azalaki na problème na ye bamiyebi te sœur pasteur mobali ne kutu toyaka na ye awa na église na séminaire oyo elekaka wana asi akoma mobali na yaka oyo eleka na télévision oyo kola nzeta koyaka wana. Ah oui, oyo mpe namonisaki baveugle wana oyo bosali bamiracle makasi wana ye ayeyaka yango nga lisaki lokola mobali nao akweyaki te seke aza moto ya misala mabe te ye mpe insistaki ayeya ndeko ye toyaka na ye me paster nazomona faute na nga te nzambe alimbisa baye bazolobake binzambi paster mike bato ya Londres bato ya Belgique bato ya France Suisse na mikili ya poto bayaka kozwa onction awa yo ozali témoin bayaka kozwa bango nyonso nguya ya nzambe bamona monene na nzambe epakolami esalamaka kati na bango nzambe azosala kati na bango soki lelo balobi ke binzambi nzambe alimbisa bango bayebi oyo bazosala te ser mpona ser wana oyaka na ye d'abord la preuve ane ke oye na mutu mpo osauve ame na ye me batikali kondima yo yango te bandimi yo te toujours bazokontinue kotyola c'est ça Jésus batyolaki nga nayebaka na nga me nakipaka te nayebakaki bazotyola na bango me nakipaka na nga te ser wana oyo ayaki parce que ser ozomona te soki esprit saint ekoti kati no nzambe afungoli miso na yo omona makambo ezalaki liboso ya ser wana okotelema lisusu mokolo moko mpo solola na ye te ser wana azali ser moko très très dangereuse je te dis ser wana aza très très dangereuse ser wana azali na bademo ebele mais aza na 4 démons principaux aza na démon de pité oyo ozomona ekobo ezokota kati na ye abala kobala ezali formalité eza eloko moko atiaki pour ke akosa baye bakoki kokosama te par exemple mais ye atia yango uniquement po adomine bato wana ezali
azana mulimu ya pité ser wana azana démon de pité ser wana comme deuxième démon azali na démon ya domination démon domination wana azoluka lokola kodomine bino bacamarade ya domina bato mosusu te baningaka ko baza nde pene bachance wana azokobenga bachance na bino po asalelaka yango. 3 aza na démon ya séduction omona ntango avandi soki mobali atali ye boye mbala moko aza sédu ser wana. 4 aza na démon du mari de nuit. Aza na démon de mari de nuit baza 2 mari de nuit moko aza ye na lolenge ya nioka. Je ne sais pas soki otalaka ser wana soki azotambola ntango mosusu muna akomi kitoko lokola sanza soki azotambola akokende mopanzi esprit ezotalisanga ndenge akendeke gauche droite azoselumuka. Je ne sais pas si vrai ou faux. Voilà nzambe azolokulu wana nde ezali démon ya nioka. Donc mari de nuit ya lolenge ya nioka wana nde aza kati na ye. Deuxième démon ya mari de nuit eza ya mbwa. Ya mbwa aza na posa ntango nyonso ya kobota azoluka mabota na importe qui akokobota partout. ezalaki zemi te ser ezali abare bato esprit parce que ndenge aza wana azolinga asakrifie mutu moko bo soit ami na ye soit mobali soit une personne de riz amoni eka ndenge wana sakrifie mais lokola amoni na nzambe ntango ayaki awa akuti moto ya nzambe parce que bible elobi boye baye nyonso bakoya kati na molili lokola lumière ezali epai na biso nzambe akoconfondre molili na bango. Amen. Alors nzambe lokola ser wana ayaki na lolenge na ye atalisi ye lumière apesi ye flamme akebisi ye na molimo afrape ye sikoyo akomi koluka nani akopesa nani abandi kotala naza na ser na ngai camarade na ngai ser lipati. Alors abandi kopense oh Seigneur roshimarada kadashikiri ser ntango ye nani asolisi yo bien nani atali yo bien nani oyo tongisi yo parce que nzambe azolakisa ngai eloko moko kati na yo. nakotani na kabine mwa ya telefone wana nabengi na salon 2000 na Londres, na salon Shalom 2000 na Londres. Donc nazobima parce que nazobima kuna tana tobenga na telefone nakutani na garçon moto tanga na ekala totanga na ekala na nzela siko yini mdabi nango la kama nzaka nuna la kama nzaka ozanga manzaka kitoko asimba kilo boko asimba inga liboko pesa ngalo boko wana orishi ya marara katada shikere de motom ser nzamba lobi kati na ngai longola baki wana longola yango longola bwaka yango kitsango wana tokosopela yango huile d'onction na ocha huile d'onction tokobwaka soki tobwaki yango ndenge ezali boye Seigneur soki tobwaki ndenge eza wana bato ya balabala milimo nzambe kolokota yango alors ekokoma lokola eloko mosusu longola chenete romo shira ya maramakara ya sisikomeshi ekokota huile d'onction ekotumbama toza na or mpe diamant eza ya bana nzambe. Amen. Alors oyo diable aza konfute tala frere wana akoti na frere oyo oza koloba wana akoti na ye po aya kosolution pour que abanda kotia badémon na ye parce que tellement aza étouffé na badémon badémon na ezoluka bisika nini ekokota ebandi kokota na bapaya po baya kotungisa molimo na yo. Voilà maintenant la preuve ebandi kokota na biloko oyo. Alors je vais prier pour toi sœur, je veux prier pour toi. Uraya marashikarato komoshina. Urende keshikemera kushi. Allez, tous les esprits zana katia ser. Allez, sortez. Allez, rondo shirama rata chikomeshi. Ore sharama de keshikemera.
Orondo shiraya marada takashitemi koreshika. Orondo. Rome shiraya dakamashi. Makoko kayoti. Oye kangami na likolo. Et tout le monde sait ça, il y a ma bonne dernière bolim, il y a mon kilité sainte. Amen. Amen. Alors, sœur, ndenge la kisingai, au coco ta retraite il y a 1 mois. 1 mois pasteur. Au coco ta retraite il y a 1 mois, biso mibali, bandimi ba ozalati. To kota na kimwenza, soki na kimwenza place ezate, to kota na maluku. Après retraite, au ça la kir d'âme sœur. Dites amen. Pourquoi? Parce que tant que vous avez un banzela, maintenant sur le bi, c'est le parti à Salakiboui. Au point de ma qui sont qui ne connaissent pas. Alors l'esprit on a bango vazotia, on a ban et ça bantenne ya c'est one. Pour que ba renverser yo, ba boto les toiles on zamba pesi katinali. Ce que vous tala net siko vous onction, kobima yo kobima, c'est au mona soki ba camion ba ye bazo kumba yango ba taliote lobangai pasteur Mike nazana onction nzamba pesi katinangati. Soki batura mukili batali yo teser lobangai pasteur Mike nazana onction onza masali kasi na ngai. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors sœur okoko ta retraite. Vous êtes marié? Pasteur nazana na bali na bali. Abalio. Abalio. Nambon. Encore un démon depuis tes sœurs, voilà. Au moins une raison au de la retraite. Parce que les balles nyos oyo yebanite na miso nzambe ezali eko. Amen hein? Amen. Parce que mobali wana soki abalaki na mbongo porte ekokaki kofungwama te lokolo sana mobali wa bali na mbongo te nde yango porte za polele pour que ba demo bakota kati na yo. Il faut na kangisa nzela wana ba demo. Amen hein? Sœur, Kende, au nom de Dieu, Zamba Osarakati na yo, obosana 10 minutes, 10 ezali, eloko yo zomona, oyo zui, o kanagite nzamba pesi moko na zomi, oyeba ko yako tika tango nyonso. Amen. Amen. Kende na komona. Merci pasteur. Amen. Oh, Nzambe, esprit ozopesa ngeleki mingi, réduire. Oh Père, esprit elekimingi, réduire talamukili, et bangayo, orondo shiramakara shikadalas. Oh Père. Nadia, mais il est parti au monde il est. Il est parti dans la zone là. Dans la zone là, il est parti au bureau et il est sur ma camarade Théo. Comme nous sommes là. Oh, na course pour la zone. Il est parti avec il est sur ma camarade et comme nous sommes là. Na église na bango ba nyima kamwana susute ya comme il se fait maman mukambi so ndenge ni yango wana. Ba camarade wa boya keza ba camarade ba mona ndela kindumba na ndela mabe. Biso dozana yo na libala na nga za libala na nga za libala na to pesa na toujours ba conseil pour to diriger ba foyer na biso bien. Donc il pasa comme qui manga ba mukosa comme qui manga ka pour makambo ndenge elinga boy. Et pourtant zo bosa na ke soki ngala comme na eta on a comme na bo exemple manga l'église bi même mama wana. Na bi mo église o mokenda église ni. Hein? Église nini église mo okondima. Na il faut so bien. Yuka kombo kondima. Hein? Église okondima na sauf que soki ozana makambo moko fende mama expliquera kuna hein. Yende to yeba raté on mokolo okota kuna okondima pour koyeba pendo eza vérité. Okondima. Moi c'est li pata ko sanga boye te mutu so sanga bo meli patite hein. Mais yebse kana za na besoin na ya quand même. Église kombo kondima. Église nini wana vraiment? Église mon boya pasteur Mike. Hein? Pasteur moi benga Mike. Yo bien. Azanene. Azam moi munene. Pembe. Ala ta mimi survêt.
Ah, tu connais pas bon appliquer crise bandeko. Nini? Nike. Hein? Apa ko la boye ati. Maman nanga ye nzambelanga. Nike nous le bon comme ça pastor on dit wana Nike te, wana Mike. Nike na zo ebisa yo esenga na yebi très bien. Hein? Pasteur on a succès fou. Hein? Ndi ba benga na biso pasteur on a côté na biso succès modèle wana na ebisa yo. Hein? Baguto ka bana pasteur titulaire na bango, ba wele suma ba di miso pe ndenge nyango wana. Hein? Pasteur moko ndenge na zo ebisa yo. Na yebi ye na zo ebisa wana yebi pasteur on a très bien. Biso benga Nike succès fou. Asati ba sœur kuna l'église bon hein a tiche bana bato bazemi manini akomi kungola za ti moitié ya pasteur titulaire na bango wana hein akuti ko zokisi soki na mbete ke soki wapi soki na ba côté ya bateke kuna akena ozo kisi po akosa ba pasteur wana na soka tchoka loboko bon na se asali na se na zo ebisa yo kisi wana kende ko sokona leka kende kuna soki mondimi na bango mungu boye akende pi ba côté kuna sanga komi kuna bakutani na pasteur wana mondimi wana ko dévoiler secret ya koto bebaki na yebiso engindaki yango balongwa kuna yake nosala nini église na nayebi pasteur wana très bien na biso naki succès fou asasi nazoyebisa yo ko yango kwesaka bato te kote nini soki kote bateke soki banini wana ate tozokisi soki kote bateke kuna oni bawele mbongo na pasteur nende yango moni likambo akabwanela alingi mbongo trop pasteur wana nazoyebisa o Nike succès fo asasi bana bisika nde okendaka yango wana ndeko na ngai yo yebisaki nga keboke epa na Nike ngai nayebeki bokende epa na Nike yango nefalaka okue okoma etina baniveau wana ntonga nde bokendaka epa na Nike ngai nayebe makambo wana te nandimi te kayebi yango Nike wana ngai yebi très bien je te dis yebisaka alipati naza na besoin na ye mpo nga naza na kosa na sona na ye savo so namoni na yebisi mona nga na yebiso mpe susu boya omoni nakomi nanga deja mwa makasi na place omitungisaka deja oso omitungisi vraiment mingi kote kolamba na kobunda kolamba nga moko abo sauf ka okokokende osali nga wenze mpo kokota na wenze na bavertige wana okoka te osali nga wenze nakolamba nanga en tout cas bipa na koyeba nde nakopesa merci te mpona nyonso déranger koya chaque jour kolambela ngai vraiment nayebi nde nakoloba te de rien olese komi famille kana sepe vraiment mingi tomonela ke ela tokuta sizi pesa sizi mbote mingi
kota na ndako kumona biloko ya ndenge wana ezali kina kiesili ya mondele kaka ko kama na luba kinde ndangu tukipina kani ndako mimona tena ko bitoko mama na boye la bubanga yo kitoko mama ndangu kipina kani ndenge kiese yakatusikia bien upango saba pusiere nyonso ezala kina kami tala sika mama oyo nini file lokola na mai kama laje mulai wana zala kama medike abetaka bale ya maboko bazala kaka mulai ndenge mokanti ye aleka kaka mulai kumbuna ye mutovo dikembe babetela ka bale angalanda ku awa mpo mulai ngasala ka asala ka dimasige ameka ka kulai ye betela ka bale na medike kumona bantu ya ndenge na ndenge awa mama awa nakukukate awa seba nakama mwe bandi lisusu ko kwa ingasi babesu ndenge wana soko meki kukoya kuzoka yambi tata mwazi boni usenga surprise ya bandeko oh na kiese boni kiese malamu tata mwazi yo tokota ko bilo yo kota wana kasi boni bozaje sibadi malamu hapa transport pasi kwa hiyo zindenge nini Nadhani nadhani wote tayari wa complication mkie au malongola kion. Ndio pia. Kama pale vungo tabora sasa na vungo. Yemula ya zalite. Mwana ina maete mikono wa transport mama na hivi za pasi. Hata za voiture poso bate sasa kama uchana kati ya camion boye. Mwaete kama ile boye na tomo pe na yebo pe lisu. Moyen de transport à moyen de. Au babindele soko bazala kina maila ya kuleka. Hata mai wana soko bani kusala voiture ya kuchaka kama hii bani kutambula. Shele ya lesante gosili. Gosila mama. Ngafuna bumi na nanga ya watempo. Na hitu nani tuyaje avuke se mtakotika lawa. Ndio kwa ndio sawa. Ngana kiaje wa. Ndoko mususu na tika kina gambela, matekela ngaba nsako ibale ya fufu. Bawiba te. Te bawiba te. Ndazali nangotibali naye akwego sigawa nsaku moko ya fufu ile kipuna ipata tana bino sonzo ho tusitu kuma kuna na kiti sika kabiloko na leki na kiti ndapo biloko mzuri oyo wana mwenye mwansaku ya mkuse wana zadika kabiloko abikembike mchezadi wana lepe samna toro ngale kese yo mena ni kwanda watengai au keza nangai pa ya Hapana binuso. Kastomani no mwa mkesi. Aba kenda na sonzo mtakufika. La peso ni yoni ngaoya tukale wana pio. Boke to melani. Kesi kama na biele. Biele te. Ye bana sa kina mbuka kwa mji biele kama meka ikaka kubebe. Isadi boyo. Kitombe na mbuka izadi teo iza kusala yemele pa. Asikala sepeli bekala kesi. Mwana na ndamuna mpongo zoza kunzo mnada. Munene wana nyonso masanga na wasanga itondi wana. Mera kapiri. Kuza kumela suka di mama nde. Mama ndatambila na ndaku. Ndatambila. Ndatambila wana zadi fololo. Ndatambila de fololo. Azala kamera bambisi na bango. Azadi treyedu ama kumona biloko ndenga na ndenga. Kumona kese nuvuanda kasadi bongo zati na mama zitata azati lufuele lufuele na hata makamu mtokotila ye azali te banga mudai te kubanga mpe mnene adia kabase ure mtuliza kaya mudai amela kama sana ndiko lisa kaya mnene zakuna nimeza kutango yo mtana kutikala ngata kutala ukakaboyo yota yaka yesu kabalika za kukenda be mbulanga za kukenke ni mtu kala wakati kuna belanda na kuna nima
Terang nak kita kena dia tidak? Jangan. Saya dari itu semua aku. Bagi dia mau tu dia lah. Malu lu kabla nambu aku nak lagi aku pun ni. Kia sengaja dia kan. Dah aminu. Madidi. Mchana mwana filigo. Mchana kwa ya kupoana ya. Siku umeitoa ndio antukana tebe bana ikisa yebo bana bisomo yetu tamwa sipo woni na zo bana kanga mo kwawa simula yake ni msara utika kanga mo ko wapi sako sinayo mukana iza dina kazi go Fora mima kimukana mpo pesa mbali nayo kaba kumakia Mzee mjaza kuya mikolo. Mikolo ayo tala ngate. Mikolo na mwenye. Adinga kayo tata di mwasimo. Nga adinga kama mzee letu adinga kayo. Sasa kubunda zaka ma aomba bote inga mobile mwepe na boya bambo ina tete. Sima mobia kaba kati. Mandako basu na wiki mo malamu kama no kesa la mama. Mama yangu. Sasa ndio mimi kisadu na kisadu kutubu bana kisadu kasana kisadu ni mtu mwana kisadu walikana la kustaki la walikana ile kama kasalamu kama useu ukitika la kupesa mbali nayo mata ina ntika kupesa mponda musubusani yuta kipaya no kontakti mwana koko makaya klimote na koko mangilita utangate sana nambuka na biso mwasi mo katanga ki mukanda ya mubali tangu asidisi na sera mukanda kwa komende oyo nyonso tangi mukanda wana banda sika wa kumi baba aluba disusuti tena wasanga na bingi na kenda na ngai na sika bini nazo lamba te ndio sana moto bungu nguki na zile beo na bino na kenda bina sukira na Uzaku lamba ni? Nazo lamba soso. Oya figo. Na sasa figo kale. Lungudi la ndambo ata watokisika ata utika katumato ngamuka na kwenda kutisa gula tubona ndinga kawe musuni oyo zara kawa ya mpe pesi ngabina oyo nani ndisusu nadi papa kazuwa soso kumbaya mara mnachoka ya kumbaya mimi figo mungu kendamba Mama tuso hivi makana filigo. Tata mo sinachana semula semula Mama tuso beba bima kana filigo. Natuso. Bamindele bakindira kacho bamsuso na mbukuru. Batena filigo kana ntomo ananya. Azadi wana kugenda abutaka te. Wanaza kuyuka ndio ibumu ilungwa nini ndokutola tena kumula muntu zile. Ataka tunayango. Kama tunachelewa ndio nachelewa mafuta wewe mimi bwana. Nachelewa katika malwela. Kama sibisa afanya ngao. Lubwanda kama kama. Ndio atamwomba wakati. Ndio kama tengelezea. Lubwanda kama kama. Ukenda wapi ndidi yako? Abana kumbula ngamula ile kikoma. Hata ngimfuna utini na mtombe mama ndio ina ngoro kwa ni masidiuna. Pembe sigalawa. Wala kuna. Oyo nyunzo. Mantima bali kubabi nentima. Sala yango. Meresi Yes, awa za dipai na yua. Ubanga kailokote, uvanda kama lama. Sikara mbele sikara tekisi, ubo sikara nga. Soba sempate Anabwa. Mungu mtana kwa mtu bana tu tekisi, ubo bana tu malamu. Ni sikara malamu Yes. Mama zai sa kwa kazi sonda tukumona ne. Unandele huu nake. Ingera ngango Ingeta mama. Ujenfaji kwa kanunda kwe. Ingeta mama. Nadhani kama kuna mtu kutika ina mzile. Sana tu tutamwati. Na mboga isali sikise. Sio. Sio kama ni tenga, na wana tayari mambo imekala. Mungu analeta mambo itatamwati tu.
Bisa tulata kaboyo. Namboka mwana siki seboyo namboka. On dirait la Yokozuna, on dirait tu vas au chester. Ça la siki se. Quand même on va la siki. Il y a solo ma comme ça. Ba tu vas kutala na nzile. Hata mama kala kinsasa. Sasa na gani. Yana tukina buna peso gamba o ulata ko hapo ala kisha so ulata buite. Ala kisha ndeba za watu wale za usika ya uchola. Ba samba félicité. Wana mboka. Yaka tukende, comme ça, na tono bilamba ola. Boyete. Laissez tomber, Andela wana, laissez tomber, les aleli wana, na beleli, na beleli, dika lokoto ya yo ya ndidi, Bandela wana, laissez tomber, les aleli wana, na pioloni, na pioloni, ya Belgique, groupe dikine batikali simate, didikinwani l'infinitif, na kati ya kamfumfu, bapri malamu kosomba mpe ya malamu, na kati ya kamfumfu, na kati ya ngola, didikinwani topesi bino melesi. Wamba yo yo yo, mwana ya mawa azanga papa yo yo yo, zonga zonga manie, mama nina nindege maloba unandasa mama manisi yende mokonzio oyamboka na moloka yo ya papa wema. Kibina boko na mboka bozaka na moi bo. Moi bo kitoko. Ule kitoko taisemo, ili bomo nyosha libana. Eza modèle te. Eza modèle. Ndenge na. Biso boyote na mboka boyote. Bona yo kuzino lada kina oyo. Biso foko bumba nzutu nyos foko bumba. Awe za kibina bo yaka malembe. Tawo o la uka kuti yoko mona te awo. Boyote isemo. Eza kitoko. Eza kitoko. Hiyo pia mosukula na sabuni kuna kusukula na sabuni. Biso kuna sabuni nyonso kaka sabuni. Zero. Ya zero mafuta mwa na sukula ona savon. Nero dogo nusu mikie. Lakini na chambre na wote na kwa bola la kusukuli. Ndio mafuta ezawa upakuli. Na choro mafuta awa ndio upakula na robi. Zera kwa mumu. Na ndo pesa ndio ebele kesi to mama na so bien. Na blo na bibi batindela na photo kuna pesa ndela kana. Na mama mo katika na chateau kushuna bebe ulenga. Mwasa toto close. Yeye mtatindela na blo na ngani so mwana soma tindi mo na pia zwelinga ayelinga. Mindele za mwana kubaya kutika. Mindele te. Wana naka mtu mwingi bebe ulenga. Za mtu mwingi. Kiese. Mwezi go kongie na makesho uteki ya moti. Mama dai kusala na mnyoso wana mama. Toto na musu ndasali mnyoso wana. Yeso kaiki sasa muni kama kwa ayo kusala za exercise na nzutu. Mungu makesho modelo na mbona unakisha sasa penza. Basi exercise nyoso sala kama na nzutu na ngai. Antuka. Siko ndo yebo yeto bana biso ubyo koteka ubyo kokote class bien. Isengo na ipoteka tena. Nana ya kuna dibala. Ya solo wana?
Basi babala hiyo basi babala ndo libala yo kama ndawa. Libala isi salamaki. Kiesi mwana mabe bongo wewe tata tute. Bila boyiba kite. Wewe ndenge nini? Boyiba kio. Libala sa kikitoko, Ya solo. Tongo sa. Bangwa kazi kange beni na songa. Bangwa kazi dibenga moyo. Na kimpesa bangwa so bazala ki. Fede za ki. Fede nene kiesi. On va donc poser là on a tenu bila meto na ndakwa ya kitoko yo ola tani na libala. Nalataki kaka bilamba ya kitoko. Iutakia wako? Iutakia. Ngambongo isa kidibara me iutakia. Ya solo. Iutakia wa. Ya kutuna mvolo pa. Ya fololo. Nene betelo mogote? Polo gani? Mola ya yebi. Mola ya yebi. Nani? Mola ya. Mwana guta. Mbo benge mwana guta. Ngana benga ke mwana guta. Ayeba ke membo yo mtatinda ki. Ya solo. Mbongo iutakiawa. Ma ekisinga eloko te yango nayebite mponga mpe nabelaki nabelaki ya mosusu yango nayebisinga te me nayebi te nayebi bala naye mpona kobota nayebi bala libala ezalaka mpona kobota so mobali ekolakisa kobota kaka o mobali asala nini atangisaka atekaka asala mobali na ngai nkumune molai azalaka bandako mibadi nini azalaka awa te molai wa oyo kala yo mwana guta naza kuluba zakuyo zakubasa mwana guta te mama na ngai nayebi bala babadinga na mbongo molai kaka ya ngai ese moko molai wanga olozame nyonso esalamaki awa eutaki awa yo ozomona mwana ya tata mwasi bomengo izali boyo me yo na molai kozala yela leki te sika oyo eza lisusu kindeko te komi libala libala wana kindoki o libala mpenza ya boyo yo kende bana naye yana ozomona ngo normali eza libala bala esi isalami isengo isalami nyonso kuna na donc tuyo na kati ya ndako na ngai tata mwasi eko tuyo ozoza libala epa molai oyanga kesi lelo mo ndimi babali so yana lo bobu lokola famille babalinga kutimiele malo lokola famille alilubi naluba lisusu nini donc oye mpe kibombana na kati ya ndako ya ngai esi yango wana nazokona bilamba omakamninga azomona kati ndako lokatoni tata moso peza zokamdana ata msamana milio mabe penza okezokomata oyo omona kotikela mwana ndeko nodi baya solo kati eta mwasi na kati mokilo ya solo wana Charcuterie na 5e. Ça va? Mola yo mola sana. Di. On mola sana kata ndako. Mola yo. Yo ko sana ngai. Leo kwa sisi leo kwa kata ndako leo na tuli. C'est quoi ça? Leo na tuli. So mwana kingana kwa soko ta. Leo kwa mtanga ndo malaka na ngara malaka ni. Mola yo ngara kupoza kana ndela te Wongina bisao. Ata ndo bisika kata ndako ndo lobi pala obora ngai te. Oyoki, ata li pesa obora ngai te. Na hoteli ngai te ona balabala te. Bibisa na malaka lo ba ese lo kwa makamba roboto zote na to bibisa na malaka na kei. Kwa mtoto akete lo kwa dalili ndeko rocho na kata ndako bota. Soni Soni. Makamba oyoki omime kosambela kata. Yo kosambela la moko kama ndeko na oko mse mwasi na yo. Ona na kutimi. Ya solo na molai. Eza mawa Yokana. Kata mukolo kwa yoki lo tala la pierre na enveloppe. Faut coller mwasi. Dis écoute d'abord où va rater. Et Makambo solo banako, ngana et bien monté. Ozokanga, je ne connais rien à tout ce que tu dis là. Tu es bien monté. Tu n'es bon na boka te. Tu n'es bon na boka papa loki c'était. Yote. Ngana tini mbongo na mboka papa ilanga mwasi. Papa ilanga qui est c'est? Ozokanga. Ngai. Ya mawa. Attends. C'est ça non, attends. Et c'est aux autres mots d'apprendre, chérie, attends, je t'explique. Moi, quand mon bon monsieur va y enveloppe, papa y a dit pas l'angaï. Parce qu'il y a des fois, parce que la pierre tombe, il y a coco, tout ça, c'est pas bon, mais on appelle ça qui va mon bon. Mais tiens, mon enveloppe, on a dit qu'on a papa, c'est dans la moka.
Chérie, donc on a besoin du maman. Comment on a eu bon, Nazimani? Bah, les personnes sont en train de beaucoup de Farangai. Souvent, c'est la papa son nombre, et Farangai n'a pas papa son nombre. Ouais, Farangai. Le roi a dit, bon, Monique et Nibal, est-ce qu'elle va faire ce match au grand mélange comme moi? Il m'a comme ça. Elle est comme un grand mélange. Au moins, il s'en est escapé. Nous autres, on n'a pas papa, on s'est fait tomber, parce qu'il n'a pas pu être, il n'a pas pu attends qu'on informe, non, le roi a dit, bon, on a comme Nibal, il y a une pièce, et on a comme que le roi s'en a eu, au temps où on a fait. C'est quand même. C'est même, on est aux autres comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un mao, hein? Qu'est-ce que c'est? Sadinga mwanangu. Uyakikala? Mwanangu te, onkumi kitoko C'est quoi ça? Mwanangu te, tala ninga sadinga mwasina yo. Na yaki buyu te. Fanda wana nabi. Oyaki lokwa monstre. Lokwa ba yo kutu lokwa. Akwa kitala ninga sadinga. Nabuka boyo te mwanangu te, fanda na yaki. Adi makelele. Lakini sasa njoka ndipo sala kaboyo. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, c'est quoi ça? Isengo boyo te. On va arranger cette situation. Qu'est-ce que c'est? Makelele. Mwana buta, nani ko pesa la polo ko? Bati ndele ba féliciter la mboka mwana buta. Fete za timula kaka lukula yu. Ba tu nyoso ba yaki masikolo ibula kiko. Ba ngoma, ba tu nyoso ba zali ko bina bati ndele ba féliciter. Ba ngwa kasi mbachafwa, ba nyoso ba yaki. Tutu ba wana utinda ki mwana buta. La vie makelele. Makelele ba ka tangi ko mambo. Lo ba tangi mbogo te. Te yilo ba tangi mbogo te. Omoni yalo la yi. Adi, yo kana no oyo kana te. Qu'est-ce que awa ozali epai na ngai na mwasi na ngai esengo ozokanga alors nalobi na yo lokwa poko ezali awa yo okozonga kuna okolala lelo na poko lelo epuis lobi na mona ntongo na kopesa yo mbongo ya transport ozongi esika ya noko esika papa na ngai esika noko esika tata mwasi azali kuna ozwi mbongo oyo na kopesa yo eza mbongo ya tike ozwi tata mwasi ya bozongi kuna na village awa place no ezali awa te nabi ya mola ye. Arrête, hein? Si vous avez 18 heures, mon les 18 heures, avec tes olés, quand on regarde ma tête, tu comptes nous dire qu'on va monter. Écoute d'abord. Écoute, tu es ma femme, hein? Je veux beaucoup aider pour s'en sortir dans les tambours. Et puis que tout ça, pourquoi? C'est l'homme coutume quand même, vous venez à me dire, t'es pas dans la maman. C'est non coutume. Le roi coutume est le bic et soin de qu'on a moi c'est naïo, on s'en a envoyé ça selon coutume. Le roi a pas coutume. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juré que une rose à polygame t'es na vie na. Y'a pas bonité. Non, la rose à polygame depuis n'a pas là on a mis sur la nganda bénéfice na rose à ma babo. Moi là ma maman au suka watin. Ngam na zo bien calme. Allons-y. Yo pesa ko pièce là ko la eba ko bi matin na mutu la ta ko suba na ko ta ko na kata chambre. Ko wala ta magambo na kotima. Tika mzali ko tika ngaboyo na kulala wa manabuta. Na kulala na salon. Ozaki tu ndakata. Ozaki nini ngo? Boniko. Eba ko yesi ko zingo afwa. Boko ko kamba mo te vende. Yesi le ozaki se mo ko ta chambre zomba. Isengo na yendi bale. Makelele. Ka to tala. Bala. Ko ta kuna ngai. Porte wana. Au côté de la porte wana. Porte à voisin, chambre à voisin de la paix. Ko sa ko na ngai boyo. Boyo. Di makelele, na zola tesi ko lala, ozoto ne tiko lala. Na di bayana, mole. Apa di bayana na malembe, na malembe. Na malembe apa di bayana. Nakukenda te, ngayendi bala. Nakukenda te. Walongo wenina. Sandiwe na muzulu. Walongo wenina. Sandiwe na Maticho, niwe lupango munene boyo. Kuisila lelo te. Walongo wenina. Biwe na muzulu. Walongo wenina. Biwe na muzulu. Isengo. Ozo kanini oke. Naza kukombola ko lupango munene boyo.
Wewe hizo bibi boso ndio kama wanaona pango. Sasa basi ndio sana kata lopango. Modela kama na peluze solo wana. Sengo tusale na. Wone zako bebe sila peluze opo sani. Naza kubongisa, naza kubedisa te isengo. Naza kumona naza kukombo lozo bina naza kubedisa. Mola yao tama kambo, mponga au na mponga kama. Tuzana likamu musutu za kusale. Seulu wana mtu za kusala yoboyo. Seulu wana za kulamba wana. Bonjour chérie. Madame. Il 5 heures. Matamboka vraiment. Na 5 heures, vraiment ça musala. En tout cas. Qui est-ce? Qui est-ce? Ayo, azakuya. Nazali kukombo, ne? Mimi na kisasa, manje tinyosho izali. Manti ya mfuluta, manti ya mapampulu musu. Leo kisasa mwana buta, c'est un village, C'est comme un pied, Johanna. Bon. Qu'est-ce que Saki kukombo. Chérie, tu as ton stylo là. Non, ok, hein. Oyo. Ça. Les alliés, bon transport. Yango. Alors, na kati on les a yo, il y a tata moi aussi. Nous montrons qu'il n'est pas papa qu'on a na escale papa, aujourd'hui enveloppe pour. Aujourd'hui tata moi aussi, a besoin de ta adresse le colo ya enveloppe. Les gens ont un taxi express. Au lobby, un chauffeur taxi sur Rosoir, au lobby express, alors que nous avons une adresse. Au Zogama, allez, bon, on a notre transport et moi. Chérie, à tout ça. À midi, hein? Mon aïe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas fait qui tombe, ça m'a fait un lobby, après qu'il laisse, on a fait ça. Et c'est fait vite, non? C'est ça. Ok. Et c'est même, je dois partir moi. J'arrive, papa, j'arrive. Non, mais papa, ça fait ça. On va dire. Oui, alors. Le van chauffeur de la Namba, moi. Le van est. Oui. Chauffeur voiture 030, 030. Ok, tout de suite. J'arrive, Nazoya. En bloc, en gros, tata moi aussi, bon, mais moi, c'est ça qui est un peu son lobby. Donc, on a beaucoup de temps, on a la poste, Didi qui n'a pas les caïkawa, il y en a de là au Kito. Didi qui n'a la neige, va voyager les sous-soutés, les gens qui peuvent vivre, rater vol au Benga. Toujours Bakanda. Et le retour, on a besoin de Didi qui n'a bon, ça va nous téléphoner. Mais moi, là, il est. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Dans le bien, quand on y a nous autres, nous qui se connaissent la mort. J'ai tout réglé, la lettre est là et puis bon, on transport aux ânes. Envelope kumi ya kale. Ukomona mpepo makamo mususu sana kale. Oui, un peu. Ah, et c'est? Ah, c'est pas bon. Bien. Il y a ça qui... Ah, on se regarde comme vous avez été.
Autoke kati kwa ilo kama singa abimika ka ndenga yaki azote bilongo na ye moko te bilamba te yo moko te azuka ki na sani na bibi bilamba tambola ye ngara mola yeto kokela on a ce n'est pas maman mon téléphone to kritika moto sani ni de qui tu parles ngazuka mola ye fallait to kutana transport eza passe na eseka zela na tonga yo bande mola ye bona lubasuna non histoire ile kina kata ndako banda lobi yo evite nenda zo tuna makambo kesi qu'est-ce que c'est qui encore bana na expliquer bana na ifa oyebi tata mwasi moko bamola ye tata mwasi wa phénomène wana tata mwasi bomema kaka nga pike crise alazo na sur l'hôpital mais akenda mboka liso na ye tata mwasi wana akenda mboka lobi na ba 17 heures tovanda ye na bipale nakende atiki bipale akeye donc 20 minutes kuta ezalaki ebele namona kaka tata mwasi wana akoti na mwana na ye ekesi wana ntango bakoti kaka na yambi bango natuni kesi nga lobi ale atiki kesi oyo naza prese nga bibon loko aza prese malamu nga na kotika na kesi tovanda kesi malamu atiki kesi asimi nzela kini nde nazwi kesi wana na bandoki na kesi nga lobi kesi ndenge oye kotanga obi oye kokontinue kosala obi oye kosala nini kesi nazosika nga ye libana nga mwenga ko normal ya biso bazwaki mobali moko na soki ndenge nini oyebi kesi nazosika mobali nani mola ye vraiment tata mwasi bomengo en tout cas ça très drôle tata mwasi wana on a pris pour sérieux donc tozomona te azoloba on croyait que azoblague ah bon abanda koloba sinon abanda koloba tata mwasi abanda koloba bon ntango azoloba ke akotinda kiese akotinda kiese biso tozwaki kaka mo ndenge bakilaka tobotaka te boyeboye bon biso toyetaki kaka kile tokende kaka na kote wana mpona menaka mwe tata mwasi vraiment naipasha mawa mingi yansolo na boye bakanga na kati ya ndako bino mibali boza ndeni balobaka kolia na mwasi kolia na ndoki mekolia na mobali pena kolia na ndoki mpe su ya su nga na tala molai na kati ya ndako molai makambo moko ekamati su ya ebaki yango moko ozosa biloko ye bino nabanda kosango serie te asango serie te bongo yakomi sikoyo serie bokosa ndeni donc ye na projet kobala kesi yango ya solo oyo bisiko nga na botaka te nani nga na botaka na ngai nga na botaka ngai ese na bota nga aza boyema kobota te nga na botaka na nga osiko wapiesa kesa sa kei déjà ye ndo bandabisanga kei ye wana autokenda ntongo wana mais kena condition nini misengo kena condition akena condition etali nani ya na ye apesi mbongo atike abikamata mbongo atike ezwa taxi express batike pa mama monzela tu vois moni sikoyo que même ata to associaki yo ntango tata mwasi amonda oloba tu n'aurais rien apporté parce que na condition oyo vraiment kesanga ezalaki akomena kishasa ndeni ayebeli aye ndako ndeni nazoba bayiki na mama na yo bon mama na ye aye kotika ye olobi bien mama na ye aye kotika ye bozwi kiese bobimisi ye bochasse ye comme ça biso tochasse kese te soki kobengana kese moto kwa ngai kaka tia na mutu nokena nga nabengana kese kaka alobi na mutu wana kese nga alala te soki ezalaki kama obengana loko alalaki aseki tobengani ye te po alalaki ana ntongo nde molo yakamati mbongo atie na enveloppe apesi alobi aki bozwa taxi ne pas agir comme ça bon naki naluka ye vraiment parce bon mola ye fala sali la po mola ye fala zongana kese tofanda bombanda mola ye pasa bongo c'est ça question kovanda bombanda te singo tu dois comprendre baye kotika mwasi bauti neno mwana mboka baye batiki ye kozwi boexpédie ye bongo sans même boescorte bokende boluka comprendre comment bokozwa problème mola ye moko mokolo ndeko atiki ye moko bamemela sala ningato diza mbandaneleka batalaki loseke sipe mama nzele kuna mais yo okoko conseil molai la conseiller esengo tu ne comprends pas que fallait koyebisa ese nani molai fallait vous gérer situation yo avec tout le sérieux possible fallait pas bozwi du jour au lendemain batikeli bino soki kiese bozoloba bozwi ye bopesi etike bozongi ça se fait pas comme ça mais yo bozokamwisa ngai kaka yo mpena na ideno ezalaki nini donc yo mpoza pour loko osuki olobaki mpo babotaka balobotaka donc ozalaki pour ke mola yazwa kesa tie na kati ya ndako lokola mwasa mbaya non pas jusque là pas jusque là bon de toutes les façons naki naluka molai lokola mpe benje abengaki nga na oyebisa problème ekomi Isenga ekoya mawape ekoya bazangi kubuta bakozala na pasi layo yotiese nae ayo isenga uza kupenganga yo kete nakenda wapi nauti wenze isenga binawendizawa bamusika te biso na moka okumata bangomba bitukakala sakukendekaka nakomana pointi mbie munchamu tata
linga kama mtamu. Nasumbi ni mtamu. Nasumbi beba ntafu, majoko, lukula linga kama mimi. Pino kuzala kawa malamu Donc ngoba yo kindete, donc ndenge bayako tikola kama na mama na yo, ufata kana kata ndako. Nana mukenda tena, baba linga kuti mene kuna. Dibala ya famili na ye kubutu, na ye Kinshasa na ye. Na mukenda wapi? Nana mukenda te. Nana na utizana, batikala kinga imbongo na utizana. Nakenda. Na ye kubuta. Omona basena mo. Yo mo zomo na wo. Eh papa. Bino mo zulu kana kata ndako, tinga bimena kata ndako mola yo, netika mola ndako mola yo. Makile ko tanga na ntiki. So mo tika kata kata ndako na kusembe ile tino ngana okemaka. Ne ndo kawo. Na okemaka mola ba ita. Tata, no kiri kama ya gala bien. Ni kama gala ya mbele tata. Tata kwa kuyuka kama mtakuleka Tata bino mo sana Kinshasa, ngana ye Kinshasa na ye dibala. Kati makamo wana wa dibala yo Sengo. Mama. Vanda na yo, Baba dinga yo mama kesi. Je comprends pas. Problème est quoi? Maman kesi. Mbele. Abocha mbelite. Tu vas être très sage. Problème est simple, c'est que mon amour boéti na misu kaka konsulta. Tu sais pas que au contraire de mon là comme ça. Problème les ali, yo ozali filmoko bien indiqué. Au cours de la couvent quand même faut dans la moment baba. Le roi na koli na couvent, ne wana komola yake ndo kama jambo. Et non quoi il y a kata ndako kwa dizamba. On la koli na couvent. Non, écoute-moi. Yo ko s'en faire na moi sur la tête. Ngala zoke. Ko bimananga bwena ke luka molai. Na zui matata. Bango nyonso tozosangana toluka na solution oyo toluka nini tokogere situation kozongana déjà te mamo esengo soma kama kindoki kozakasi ekozala sans effet pananga ngana ekolo na bango te ngana ekolo na mosusu isana yo yebi kusimba mbele sio kapo yo yebi kusimba mbele abakese biso bakutimi na biso tata soki mbele bimi pembe zonga kambuwa kilukula lobe na yuna kilukula diputa na fuati ko yo yebi kusimba mbele isengo Fete zaki na mboga. Makambo yako kuma kwa mwaka zikangebe. Wakati lugha no. Wakati kadiri ya zakati siku. Asadi. Alumi. Alumi tu bwana malamu na hivi bana. Dibaya ya family yali. Na kukenda te. Na hivi bale. Kolanda yete sola sona biso banda sola. Olobingwa kasikendebeni. Bambulu naweza kati siku. Ngulu dentaba Ibale kutu mama yake na mvwango kwa zisozo ko Una moni yebi Kuna nani papa mondenge Oyoganga Biso ipaka kuna Mpaka nkombo Tubenga la ngompaka ikumba muntu te Biso zala ngomba muntu Bino batambuka kuzala kako Ibale zala kimulai na ikukuta tata Mulai kanda owo mono sedia kudyankentro bumengo yenkaka kunzaki mwena tusonekene nkanda owo mudyambu dya pale kizampele dya mambu mataluta munzo yangei mulai vongeye mwene kiese kunzwaku uzidilongo ngemosi kusivikako mudyambu mulai toma yindu la dyambu avanga kubilanga kuna ntia mfuta yentima madioko kuna ntima madioko kuna ntia mfuta mulai ngeye yenkentwa nkakaku mambu ravanga mono mosi ya skala temwa niazi mbangi mbwene mpei kuzai sivo mulai ukididi nge mosi idina muda vutula lulendo lwa famile vutula luzitu lwa famidi yivutula mpemenga mafamidi idina tumwene kwa kuvatande ngeye ya isengo kalulendisa gutako yo kwa kukala mulai kalugutako ya isengo kanti muna famidi tumwene muna manisa mama onso tufetibaka kiese keza kwa ngeye kakituka nkentwaku kuvata tumanisi mambo mawonso malongo ye kiese idina kiese uzidi longo kwa ngeye kiese lubuta bana bayingi
kala yengemba C'est un peu de fatigue, hein? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, fatigue, mon gars. PDG a lobby au signer document pour baser le grand hôtel de vie. Ah, qui kala? Kalaming est auto. C'est ce que tout le monde a un repos dans le hein? Hey, Coco est derrière. Attends. Bon, tiens ceci, hein? Quel est le boulevard de Carrefour? À Carrefour, comme d'habitude. Au sommet, hamburger moko, et puis une bouteille moka whisky. Où est-il calé, tu t'en occupes, hein? Merci, patron. Ça va. Oui. Matata. Oui, c'est moi. Ah, mon cher, en tout cas, ça ne va pas. En tout cas, oui, vraiment, ça ne va pas. En tout cas, merci pour l'encouragement. Ma famille. En tout cas, démoralisé dans ma carte. Mais si ça continue comme ça, je serais même obligé, le gars a commis dérangement. Mais certains de mes collègues, je sais que dans une classe, on a photo, on a prise en charge. Même la Claude Sobrino, pour voyager dans la ça ne va pas. Ne dis pas ça, mon cher, ne dis pas ça. C'est pas une solution. On ne fuit jamais les problèmes. Il faut l'enfronter et puis aussi qu'on résoudre. On doit t'aider à résoudre ces problèmes-là. Ne t'en fais pas. Bon, je ferai un effort tout bout à la peau. J'ai acheté un appareil GSM, mon cher. Félicitations. Ça va, mon cher, ça va. Que ça va un peu beauté, mais ok, Sali TV, hein, télévision Hollande Escabazali. Merci. Ça va, dans un endroit habituel. Vous n'en avez pas qu'à. Ok, à ce soir alors. Upaina bila mtoba mandi yangu ibeli hawa. Hawa. Ila kama mimi. Mai tebaka kusoka kana kwa nyonzo. Ngai kansina dingi na kenda ndenge tuyuka na. Sikoyo. Kamio kuzona lisala bien na rompo ngabo. Te. Na lombo na yeba katena yeba kande lisala na mulale. Sikawa na dingi na kenda lentila ya lisala mpoko na zambi ya gambi la izadi. Na pesa kimbongo, na pesa kantaku mibale ya fufu na makwebo. Kwate kilangayi. Sikawa ntangu na kupenda na zimbongo na sumbi biloko na sadina yangu mpusa. Mengi wa. Mwana yewa na tikadi na dibahala naye. Mutalaka mwana naye. Mwana zadi mwana nayo, azadi mwasi ya mulaji. Kwa dibala ya familia ndenge ibongi.
bangwankhazi kyange beni kula na mbuka basepeli bango nyonso na bangwankhazi ndakimwena nani abina kitena dibala wana muntu te azanga kukubina zakuyuka sikoyo makambo nyonso esilaki malamu nyonso esilaki malamu masikilu ibeti bambunda ibeti ngwankhazi kyange beni mikoti sikuna na masikilu sitaka abeti boya zungisi boya na sima izalaki isengo mingi izalaki isengo pensi tika mwana buta ko isengo akubuta na yeti sikoyo yebisa ye nokutyange beni yebisa ye ke kiso atindaki wana mpona rhumatisme ngala matisa eza kusala ye mabi ndingaki na buta alukaki awa na cité namoni te apesiki ordonnance epa molai alukile kuna kote ya ville kuna ye koko makaya yebisa ye kaka ke masanga na ye nga nazomela yango te aza komela masanga na ye moko aza koteka nga nazwi eloko moko te yebisa ye ndenge wana ye mikolo ekoko timote makaya aza kokoka lisusu komanta mpe nga na nzete ya mbila te mwasi masanga kaka aza kuzwa kaka moke na sanza moko mbala mibale sikawa dikamu mosusu mpe ezali wana kuna na mbuka nani kaka nani mangilita ngombe atinda ngai couverture bon vunga na yaza kuluka vunga mpo vunga oyo azalaki nango na ilanga oyo eleki na ilanga oyo elingaki yuka kaka sango nde nukenda kadisusu aku yeso akutiki bankhuni mpona madidi ale amifuki didi vunga makolo itali kuna na moto vunga pelaka mwisi iza kufuitana na midinga na mwisi iza kufuitana ale mwana lamuke luyale buma moto na ndaku idinga kiizika ikambo te naza na couverture ya sika awa mais nakoprefere napesa mula yaluka couverture moko ya kitoko ezala monene komisa milingi ye milinga ye mobimba na ye komisa alala malamu adingaka mpe soko izadi nani vunga ulukila ye vunga ya niaze adingaka mpe mete mpo izo akasalite mingi likambo te basavo na ye koya nakotinda nyonso wana sola kaki na kisi na couverture na basavo na ye nyonso nakotinda ifongo mpenza esolo makambo okosemeki yo akomokeni makambo ya mwana ye mpenza ya solo wana kaka ya libala kaka ya kese kaka yango wana yango moso bomoni kaka kese papala atikala na libala na solo wana nazelekele ndenge nini epuis yo bazosenga babiloko na bato ya mboka na biloko komataka mwana nango bazeli ndoko na ngai soki moko azosengaka bakisi na bavulangeti molai yango akomi mwana na yo moko mwana na biso te asoma bakisi ya mboka molai oyoka mosi ya mboka molai nga nalingi nde oloba yango ntango ye azali awa nongana ndenge yango nazoloba nazoba likambo kaka ye alobi lokola ayaki na feti te omoni sikoyo asitaki te alors yango nazokodiskute mobala esili te mosusu koyaka nalobi tika kokosa nga nazoba likambo ya libala oyo ya kiese ntaba mibale yango wana nanu nubumi te atikala kutia ntaba soko masanga nani koko simutemaka ya kutinda masanga kala luka na yake na kumanga nyongo etikala iko na libala nyongo izodi te mama seme kisoko tali libala ya kiese ndenge izalaki isengo na mbuka ya bino izalaki isengo te banani biziki na bino nubetaka awa ladiyo na tv izali na ntina te oya mbuka masikulu ntangu ibeti utala ngwankhazi kaginge bene soka beti ko nani bikolo boyo ntangu kuzungisa oyo azungisi na sima boyo kachambiansi wana yango aza koregrete amonaki yango te yango aza kolobawa nga naza koregrete yango mpe nazolobaka kaka wana nana bakesperative masemesili tambula na yo ata vankoma kaya mpenza ndimi makambo ndenge wana mpenza ye richard mpenza anayebamoni kaka likambo yango nga naza kudikwa tala bamba yango esili bamandi yango baza kutatika nalingi neli makambo libala tozobaka ya kiese namona libaka makambo nutikala nyonso ko batikala ntango obanda kumema bankoko kumona mabe kiese na mulai bakubuta na bango te nani nsengo na mulai bakubuta te kiese yempa abuta basi abuta mibali bangwankazi kake beni baza kubwakila soyi bakakubwakila kiese soyi ndekenda ubuta basi ubuta mibali mibali bamapasa ngiyeso kumema bankoko utengana kumema na ngai waneza masamba kulanda balapidi na meme semeki munte kamia liboso moni kota kala bambula izali na meme balapidi na yo semeki munte utikala kusumba mususu
kozalaka président soki ozokutulwana na bato ya mboka makambo noyo ngai makambo na ngai nazosepela nango te nazosepela nango te soni ndenge ndeko naza kokende salo yebisa kaka yebisa koko mataya ye mpe atindelo su mwasi awa na kisasa abala yokamata mwana tata mwasi mobobalanga yo ntango nabalaki yo tosaki commission zoba liboso ezali molai comment voulez-vous bayeli mwasi na mboka molai fo azwa responsabilité na ye bayeli mwasi na mboka avandi tiko na mboka 48 heures mobili molai akomaki awa il fallait atika ye ya ndimi etali ye mais za décision na bino ngana kenenge na mboka ngana kenenge na mboka te ndeko nazalaki okoki ata koloba na ye nasoki nzambe mpenza achanzaka bato mami nicho mpenza sonzo mbe nga nazati panzalobela ye po akeye basunala nde suna balabala eza nango ya ntina moko te eza na ntina moko te zoba liboso ezali molai c'est tout force baresponsabilité na ye bayeli ye mwasi ye mpe andimi ye mpe mwasi andimi mpe manda vana na kati ya ndako na ye alors biso banani bayibale baza basoba yango nayebi so kakakoloba na place na ye nakokoma mokanda te ye moko molaya akoma mokanda ntango ya pamba mwana tata mosi nonde aya kokota libala nga nazobima na libala wana oza na makambo mosusu eza likama likama mosusu te kasi komi ndenge wana te mwana ye abani mwana tata mosi yo mpe tatasoba na ye boyima boy na ndako boza malamu monzele nazongisa mulangi ya bato nazweke wana kioske awa otika kosolola na ye kasi mopaya mpe ayawa te ozosima nzela ozokende ozomona te mopaya yawa makambo nyonso kaka kotelema kaka oyo awa lobela likambo akuna ozokoka te oyo su mwana ye kotala biso ozosima nzela ozokende sike molai aza malamu molai abanga na ye kana solana kasi okana note ozokundi kasi nazokiti nakotelema kotelema biso tozanga biso malamu awa bisokuna mwaye te mama nga nayebi soki mabeniro nga nasala bino bokolimbisanga te papa nga naza mwana bino nga boyebi nga nde nabotami na nde bobalaki nga nazalaka na famille te naa na ndeko te bino boza bapara molai molai aza mobali na nga boza te bapara ya ngai mabenino nga nasali bino boma kokangela motema ntina makambo nyonso nga nazomwana na kati ya ndako na ngai ndenge tozongwaki awa nayebi te mama sepelaki nango te me tozongwaki na ndenge ya mabe te tomonaki kaka lokwa esi tokolie bokaki tozwa place na biso mpe tovanda mpo totika bino tranquille sikoyo makambo oyo bino bosali yaki esekina na kati ya ndako lokwa tata mosi bomengo aza ya mama povanda tata mosi povanda nga na molai povanda ye kisi azwa tata mosi azwa mwana na ye bakende batika totala na ngai mwana ye kuna azokoka ndenge lobeloko moko te mwana ye azotalelaka ya bino bino mpe bozolobeloko moko te nyonso kaka mponga na bosi te ya solo wana nga nakeoluka mwana epanganga nzambe eze moto apesaka mwana papa boyi nanga boye mpona nini nabeli awa nasoli avortement azomelongo ata motu moko wana kotala ngai te eloko moko sikotikiyaka nini osalaki nini nayebi eloko moko te melongo eki ze melongo eki molai soki samedi te ayebisaki yo te bon awa nde zeme ezali kozwama te kuna nde pai bakende zeme ke kozwama ka ya mibala toya oza koya kolela awa ovandaki awa oyebaki teke biso tozali bafamille ya molai omonaki moyo ovanda na biso awa ezali te olukaki bokende kozwa ndako epa mosusu so bovandaki kaka na kati ya lopango oyo mbe ye vraiment semaine bomengo yango ata kokende kozwa mwana ne aya kokotisa na libala na kati ya ndako wana mbe ayaki na mwana yango akotaki na libala omonaki asikotia bino bakali bokei kuna siko tosali poko mosangoka bino moko ne pa koza mama tata ngai nalobi boye nayoki makambo olobi nyonso me ngai nalobaki yango awa ngabi zoba ya liboso na mokili ezali molai molai aza zoba ya solo aza zoba comment voulez-vous bayeli yo mwasi atako ye tata mwasi na ye ndeko na ngai bayeli ye mwasi ye pa ndimi depuis atika mwasi kuna molai avandi na ye ayebisaka mpe tata sango moko te
Buka tayo mo na call na bino na yun bino. Ipo linga vraiment mandaye à se présenter ngai mandana yo na vane katanda ku pour vendre chez katanda ku bini bal. Alors je ne sais pas. Si bini bal na mulai na yo si ko zaka hawana na mabelo biso vendre hawa. Na lobi. Ozole kalero wana pam tika yo ozole sapam. Yo moko kende kuna nanda kuna yo. Kese azali mbanda na yo. Awa moyen soto ngala makolo to kende kuna ezate. Ozali wana balobino bien ko pati soki ekolo nini. Kende kuna azali mbanda no ndakunda kuna bunda na ye bengala yake. No, bali kama bunda. Na yo bimtenga mongo mama na bunda. Bon. Et dan dengi wadi makabake na malema eh. Tala il fallait oluka solution tangu bomemba zalaki awa ndeko ndanga witiko kini siko witiko kini yo ngo bimita yesiko ko sala est-ce qu'il déjà yo okoli na kufa tika makamba brutalité il faut être prudent dans la vie il faut savoir ce qui se passe yo fanda kaka ndenge wa ta zonga ka be kuna keno tinta makamno mo na mbanda no ka kuna na mulai na yo soko ko benga no benga soko ko boko bunda ko bundi banda ka tanda ko biotiki peka ka bol makamba ko bunda pe égalité. C'est question d'être prudente et totalement comme si on pouvait le dire. Montez-les. Montez-les. Il y a quand même. Yo, tu vois, il y a des sacs qui sont bonus. Qui tu trouves ça normal? Hein? Ozo bangali susu lo kana mbele le ka kunga ka sibo. So bande zeli mulai. Yo tata na mapata ndeko na yo. Na Londres. Atinda kama kana wa tavabala. Lukilanga mwasi. Lukilanga mwasi. Ayeki yemuka poni mwasi na ye. Ono na heureux. Toto na famia malamu. Mi alors. Luso tona famia malamu. Nada poni la ki mwasi. Ngai. Toyo. Basa na bango bien. Où est le problème? Moulaye aluki yemuko. Son problème, tu regardes la politique. Moi, je ne peux pas parler à sa place. Mais moi, je n'aime pas bololé, alors. Ngai ba yela kinga yote? Ah ba yela kinga. Ko yana moi chawa jamais. De ma bayi bingai. Bomi ko yebi ngai ninga na lobaka yebi. Ayebi ngai. Yo awali suswa. Vula fo fa yebi ngai bien. Vula fo fa yebi yo etali yo ka yo na vula fo no. Ngai ko sale mate. Jamais. Nazo bi makala ngaka nazo ke nanu samu muzika yake amani yake yo ka. Okay. Ça va. Kasabanga kila yesu ko biloko yake nango ya yelu susu. Ngana ko zo su pantalon na kula. Alors c'est comme ça. Ah, yo qui a biloko ndoto telemi ko kino kama tanga. Bona sasko kene ko bongisa kama mwa. Mula yetu pesa ngakana ngati mna kubongisa ngo izaye mwa mtabongisa ngo. Il est responsable de son corps, ce n'est pas moi. Isel. Oye mwana to zali bando ye. Yungu mura isel ngako mura kie. Yuba bemi na dingala ngana tipo. Kati to dingala ke to zabando ye. Za kusilika ile vitu za kuyemba nzimba ngoti tunambuka tubina kangu yote na hiyo kama tejala la nyo libanzenza kili ya libanzenza kili kati vitu banzo tunambuka basala ko kile na maza jubu vino hawa na television Sande ko lupa la susu ko balingi bakanga sini bitu balingi bakanga zila na natala natani kiete boliko obo wa televizione bakala obo de lwana kasi bango bazali kuyakola kupina bango bazali kukanga mana kuta oya kusumila mana bano kuchamu na dikole izala kukanga mate ibanda kubeza sutamu nyo za kubeza uzakusaidia na moshiere pona yibite kasi na kuyiba kaka tikabukangi televizion mana zali ko saka na yeye ko la bino bukani dibale bakita ngoza kunyema nyeme mana butaza na mbongo ko Ngesengo oye binalingiyo ikande dipale okupomisa Doto ya mami waka lokete zanga mokuwa memanga na kai foto bina wege sheri nange sengo oye bina lingiyo ikaze bipale memizanga ndoto ya mami waka
lokete zanga mokuwa memanga na kai kai fotobi na weke Maintenant, j'ai les jumelles. Oh, je vais manger maintenant, je vais manger. À manger vite. Je vais manger tout de suite. Aïe. Chéri nangesengo, oyedi nalingio, nikandeli pale, okokomisa ndotoyo, ndoto ya mami waka, lokete zanga mokuwa, memanga na kai kai, kotobi na wege wege, nangesengo, oyedi nalingio, nikandeli pale, okokomisa ndotoyo, ndoto ya mami waka, lokete zanga mokuwa, memanga na kai kai, kotobi na wege wege. Foufou. Ça, vous l'avez dit. C'est le bonheur. Combien de jours ça? Attention, hein? Batiani. 2 jours. On ne mange pas. Essayez! Hey. Toi, c'est moté. Ah, donne ça. Oh. Yo esengote. Ah. C'est. Après la bagarre, on passe chez Kai Kai pour danser le weke weke. Ya Belgique, groupe du Kine batikali nsima te, Didi Kinwani l'infinitif na kati ya Kamfufu. Bapli malamu kosomba mpe ya malamu na kati ya Kamfufu, na kati ya Angola. Didi Kinwani topesi bino melesi. Didi Doumbé.
Andela wana